On a ça la vie musicalement et puis na réussir la vie. Donc c'est un peu ça na koki ko kata ngote na ki mambala moko na poto. Na boina lobe ebele pour na poto eza bien. Eza na makambo nango pe bien mais awa pe eza bien. Je peux dire ça question ya pour s'organiser ndenge to s'organiser. To sala ki makolo les nzamba tsungi. Moi 4 pinets koti. Donc eza organisation kaka. Okoza la nope na poto na lobe loko kana émission Alex. Okoza nope na poto mais on ça rien. Mais on s'appelle na kini on sala pe makambo ndenge biso to sa na sima papa chéri. To yebani na ba boss j'en suis vula na sima papa chéri. Voilà, merci beaucoup Kirikou to qui est vraiment rechuté pour comprendre mouli le côté. Donc eza mboula eza vraiment mboula bandeko na ngana bité mboula oyo soki kangi biso a to suka ndeni. Alors Kirikou ba fanatique ya la bonne musique bat balingara El Salvatore bat balingaka Kirikou Santé bat balingara BCBG ba plainte to ba souci na bino ezokomela biso. Je peux dire bozana bino calme. Déjà bat o balandaka biso balandaka ba concert ya papa chéri balanda ba concert ya BCBG boyoka to interprétaka mais to bakisaka ba biloko sika pe. Donc soki oza attentive oyoka ba biloko sika. Mais o penza ezala officiellement bozana bino calme ezane logo moko ezana cuisine ba o balandaka bazoyoka Chana se Kinshasa ya biso Paris bologi makambo Kinshasa ya biso. OK. Donc déjà Paris et koyoki loko wana ezana ba prendre Kirikou ezana ba prendre ba ya ba défenseur nyonso ya BCBG boyoka biloko ya sika obozana ngo besoin. Déjà na Paris ata déjà ezobeta na atmosphère ezobeta presque na ba concert na biso tiré ba parisien na batu tout au bakoya jour wana vous allez satisfait. Moi je vous rassure vous allez vraiment satisfait boyoka et logo boyoka kala boyoka na temps ba Zénith ya papa chéri. Donc mais par rapport à son, par rapport à spectacle, par rapport à chant, par rapport à instrumental, par rapport à salle, par rapport à lumière, par rapport à habillement. Donc, vous en avez nos cas. Mais tant au côté de l'Omoro en Zénith, il y a une émission, tout ça, les suprêmes bolema, tout ça, les frères, Moussoussou. Mais Balobi, papa Chira, Rotikala, ça, mais le meilleur on ça na Zénith Touanati. Mais tant yo skolo ba la différence par rapport à Zénith Touana. Oyo ka Zénith Touana ozala raté ou betara ngote. Mais oyo ka kango mona ba image est-ce que bon comment vraiment la qualité wana oyo Zénith Touana etikala vraiment etikala gravé ti lelo na habité. Déjà pour répondre à la question je dirais félicitations à ma grand frère au betara Zénith. En tout cas depuis si les lots ne te font actuellement il y en a concert monté l'équipe concert à Zénith il y a papa chéri exactement. OK. Mais on ne dira pas c'est impossible de faire plus que mieux que Zénith. OK. Batu o ba lobby ngana ko contredire bango te et lo contredire bango eza musala o to sala. En tout cas muta kufate muta bela te muta o akozala kuna te na Paris pardon azanga megate ya Rolanda. Même ba image que après vous allez connecter vous allez comparer on fera plus que mieux. C'est impossible te bato ba beta ki Zénith hein baza bato banda ko travailler le ko la pe biso toujours travailler ba professeur Gilles Kibans bazali ba kufite baza et puis bazaga na poste ngo ndenge ba coachaki ndenge bazo coacher. OK. Ba chef Jean Tamissine baza grand prêtre na koloba oyo ya Paris. OK. Donc na mizongeli sous Paris eza grand monde. OK. Toujours kende ko prester liboso ya ba producteur ya menene ya monde donc prester liboso ya bato moko ya public moko boye. Faut bon messana komona netinga c'est ma toute première fois. Je suis obligé de faire plus que mieux. Il y a déjà na salaka. OK. On a lobby ba répétition, ils a
pas comme Dengue Zalaka. Ok. C'est ça, moi, différent. Donc, détail, toujours dans les détails, les couleurs détails. Donc, je peux dire, Oyo, toujours préparé. Dans le but que oh te prépara kala ezala ki soki ndenge nité ezala ki pe na niveau on a le but chaque jour et kokana raté niveau to tika ki na Sofitel l'hôtel tomatisi les au niveau mususu. OK. Donc les couleurs à Sofitel l'hôtel to pesi les sous au niveau mususu par rapport à travail et puis par rapport à la prestation. Donc c'est un peu ça, je peux dire oh yo eza makasi pour toujours travailler ta moulaï et puis ta moulaï ezala raté beta té. Ce qui est simbité, bandela. Ce qui est zonisa. Donc, il y a une répétition, je peux dire coulisses, mais dans l'espace VIP. Donc, je vais la peine à détail. Pour bander simbité, tout kati, tout bandeli, ah bon. Réel plaisir, chers amis fidèles internautes, de vous retrouver encore une fois dans votre chaîne d'actualité concept TAT TV avec les vôtres Alex Mandou, mon Moulouba, les Benjamin de la presse, mon maman, autrement dit, mon ensemble, un grand merci de la confiance, merci de ma partage, de ma commentaire, de ma j'aime, les autres, ça l'a toujours vraiment bien, surtout, vous pouvez s'abonner massivement. Awa, le concept TAT TV, un grand merci, l'assistance, il y a le suprême Akalom. Il y a le 20 décembre, Bob Molé, moi je te salue, mon vieux Ebi Akati. Merci à maman, fille, maman Masolo, il y a papa Audace, Milandou, depuis quelque part, bon, il y a un grand merci à cadre Kitoko Oyo. Il y a un bisou pour se détendre, ma vacancier, tout, donc partout, tout à Kinshasa. Là, c'est bien qu'on se détendre, ça, Awa, dans la Suédoise, avenue Venise, numéro 30, 7e rue limitée, résidentielle. Entre bonne qu'on a qui marché place moro idéal il y a pour lire il y a pour la Venise na espace la suédoise. Un grand merci à toi président Jacques depuis pour Corona Zota la biso berger l'ami des maps na carte à Strasbourg, big dédicace à toi champion maître Ochinga na carte à Bandal boutique dame bijou molato na kanda AD référence ex Lambert de Paris Megatop na Inza A63 Megatop c'est Nyangwe ça dans cette référence arrêt major. Quand les moments attaquent, nous avons Kirikou, Santé, Yaoundé, BCBG, surtout BCBG au grand complet, sauf imprévu, le 31 décembre, nous allons à la théâtre de gymnase Maribel, Wapi, concert, il y a grand retour, il y a Papa Chéri, Jibin, Pianabine, Adam, et ça prévu pour ce 31 décembre. Allez acheter vos billets parce que les billets sont sous-minités. Au monde des gens gagnés, à 80 billets à Fnac. Donc, allez vraiment rapidement. Achetez vos billets sur le même langage avant de nous inviter dans la régie totalement quelques images où il y a Kirikou Santé puis on se retrouve juste après. L'harmonie la plus douce
voix de cette commune. Je vais donner Kongé. Kamata Kongé, Zanamari. Clarisse Tshisekedi. Ouais, déjà la millionnaire, hein. C'est de la part de Kirikou Santé. Il y a préparation Paris, BCBG machine à musique. Bananios à Paris, achetez vos billets car papa chéri va mettre le feu. Ouais, tous sont baba billets, tous sont baba billets. Déjà, tous en lié à répétition, tous préparer les binômes. Maman na chaud à Kindoki. C'est de la part de Kirikou Santé, de El Salvatore de la Patria. Ouais, Mokonza Bawenge, BCBG machine à musique. C'est des choses. Check, c'est pas pareil. C'est des choses. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Donc, un espace qui tourne, comme je disais, dans la suédoise. Merci infiniment à tout au beau Talabis. On est là avec notre invité du jour qui est Kirikou Santé. Kirikou, bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngan. Je peux dire déjà meilleur vœu, hein, bonne année, parce que toi tu es en décembre. Normalement, bonne année na batutu bala mnabiso. Bonne année na Yomoko, bonne année na Bob Molema. Bonne année na El Salvatore de la Patrie, à Papa Chéri Motopamba. L'homme qui a sucré la banane. Bonne année na ba fanatique tu à Papa Chéri. Bonne année na ba parisien yoso. Bonne année na ba français tout. Na ba américain na ba tutu balinga la bonne musique. La bonne année na bino. Voilà, centaine de Kirikou. En tout cas, Nangolo Nzambe, Nzambe azo batela. Ça va, hein? Nayope, je pense. Ouais, voilà. Dieu fait grâce pour ça. Kirikou, déjà, toi, en décembre, hein? C'est ça. Grand rendez-vous, Oyo, Kili Mobimbezo, c'est là. Et ça retour, il y a Papa Chéri ensemble, on a Bino, BCBG Mobimba. Dans le niveau, il y a François, le 31 décembre, à la théâtre des gymnases Maribel. C'est ça. Mais impressionnant d'abord par rapport à grand retour, Wana. L'impression des années. Bon, impression, normalement, il faut que ok. Au moni, mélomane, il y a la bonne musique. Bato balingaka Papa Chéri, bato balingaka El Salvatore, bazalaki tellement na souci na nzala na posa. Yango El Salvatore na mutema malamu azala nango il a fandaki à réfléchir à se pelisa ba fanatique na en tout cas nga étant que travailleur ya Papa Chéri na zalaka na ba sembe belepo biso musala na biso eza ko se pelisa bino. OK. En tout cas, c'est un plaisir immense, hein. Surtout à cause un grand monde de l'eau à Paris et à servir Bino. En tout cas, c'est un plaisir. Voilà. Ma vidéo de Jeux au Tambola, beaucoup mis chaque mercredi et jeudi dans le Millionnaire Club par rapport à la préparatif, beaucoup mis Gestar, beaucoup mis en côté. On a ces derniers temps pour ça met au monde à quelques images. Dans les réseaux sociaux, il y a Papa Chéri et Moko. Même dans les réseaux sociaux, il y a Bino artistes et Obo accompagnés à Papa Chéri. Autant il faut travailler. Kirikou des peu côté BCBG par rapport à la répétition tout ça là ces derniers temps. Différence c'est une salle. Bon, Nagolo chaque jour ils a mon côté. OK. Puis la façon de s'inspirer musicalement bien le domaine tout. Ils a mon côté. OK. En tout cas pour la préparation il y a Paris les images en internet vous pouvez constater que
répétition eza chaud bokozwa babiloko ya sika bokozwa pe ba nostalgie kala donc toujours travailler à fond. Différence ezali par rapport pour des grands mondes. Donc c'est pour ça bateau bazanga biso pendant temps moulai 17 ans 15 ans je crois donc ceux qui Alex Ngando se souvenir na Côte d'Ivoire pe ezaki ka boye pareil ezalaki ki bato bamona biso kala toyelaki bango eloko moko boye o bazangaki pendant temps moulai donc topreparaki yango lisusu makasi résultat ezali eza positif et puis Paris oyo bokozwa résultat donc eloko ya koloba ebele eza te bino moko bokomona ngai biso atanga te la philosophie ya papa chéri tolobaka trop te ok mais misala nde elekaka ebele donc tozo travailler vraiment makasi batango oyo totravaille soki nalobi yango awa bato babeta libako donc tozo temps ebele ya kotravailler meka mpe kodévoile ngo nanu meka mpe kodévoile ngo de 17 heures tobanda répétition bato bazoyaka na millionnaire bayebi 17 heures si 4 heures ah bon ozaka kita bongisa awa matawa kotisa oyo créer loka sika oyo beta place osala boy place ozonga boy précision oyo ba danseur tomoni ba chef professeur Gilles Kibens na DEA tomoni grand frère Jean Tamissine tomoni Chief Gidel tomoni Tolbert Solo tomoni Kalobas donc ba makambo ezokende vraiment bien tozo travailler prêtre et moko azawa nazo coacher donc résultat eza des gars résultat des gars Kirikou on a BCBG avant Paris vous allez qui na ba concert aux qui événementiel randonnée fluviale et puis na Sofitel Hotel na nebo préparer qui ba concert ya randonnée fluviale na ya Sofitel Hotel na nebo préparer concert ya retour ya Paris ningo zo moni la parce que yo za la kata boîte yo mto beti ba concert wana ezaki na clavier ningo zo moni nebo préparer ba concert wana na oyo nini eza vraiment na leven par rapport à préparation bon par rapport à préparation na koloba oyo ya Paris OK donc na mizonge lisusu Paris eza grand monde OK tozo kende ko prester liboso ya ba producteur ya menene ya monde donc prester liboso ya bato moko ya public moko boye faut bo mesana komona netinga c'est ma toute première fois je suis obligé de faire plus que mieux ya o déjà na salaka OK on a lobby ba répétition eza pas comme ndenge ezalaka OK eza moins différent donc détail toujours la détail na likolo ya détail donc je peux dire oyo toujours préparer na le but que ba auto prépara kala ezalaki soki ndenge nité ezalaki pe na niveau on a le but chaque jour et kokana raté niveau auto tikaki na Sofitel Hotel tomatisi les au niveau mususu OK donc likolo ya Sofitel Hotel to pesi les sous au niveau mususu par rapport à travail et puis par rapport à la prestation donc c'est un peu ça je peux dire oyo eza makasi pour toujours travailler tant moulai et puis tant moulai ezalaka te beta te ce qui est simbité bandela ça ce qui est zongisa donc après la répétition je peux dire coulisses mais na espace VIP donc toujours landela pena ba détail ko bande simbité to kati to bandeli bongisa sala boye zonga boye ça va to leka donc na koki ko rassurer ba parisien na ba tout au bakoya jour wana vous allez satisfait moi je vous rassure vous allez vraiment satisfait boyoka et logo boyoka kala o boyoka na temps ba Zénith OK donc mais par rapport à son par rapport à spectacle par rapport à chant par rapport à instrumental par rapport à salle par rapport à lumière par rapport à habillement donc bozana bino kala mais tant au côté le moko na Zénith et na ba émission to sala na ba les suprêmes bolema to sala na ba frère mususu mais ba balobi papa Chira rotikala
pesa mais le meilleur a pesa na Zénith wana te mais tant yo skolo ba to ka différence par rapport ya ba Zénith wana oyo ka Zénith wana ozalaka te obetaka ngote mais oyo ka ngo mona ka ba image est-ce que bon comment vraiment la qualité wana oyo Zénith wana etikala vraiment etikala gravé ti lelo na habité. Déjà pour répondre à question je dirais félicitations à ma grand frère au Betara Zénith. En tout cas depuis les lots si les lots ne te font actuellement il y en a concert monté l'équipe concert à Zénith il y a papa chéri exactement. OK mais on ne dira pas c'est impossible de faire plus que mieux que Zénith. OK bato o ba lobby nga na ko contredire bango te et le contredire bango eza musala o to sala en tout cas muta kufate muta bela te muta o akozala kuna te na Paris pardon azanga megate ya Rolanda même ba image ko ya après vous allez connecter vous allez comparer on fera plus que mieux c'est impossible te bato ba betaki Zénith hein baza bato babanda ko travailler le ko la pe biso toujours travailler ba professeur Gilles Kibans bazali ba kufite baza et puis bazaka na poste ngo ndenge ba coachaki ndenge bazo coacher. OK ba chef Jean Tamissine baza grand prêtre El Salvatore azali chief Gidel azali donc bateau une grande partie hein au bazala ki na Zénith baza baza na facilité à communiquer biso makambo et salamaka na kilelo biso tozana ngo au monite que on peut faire plus que mieux. OK donc moi je peux dire bao bazoloba beaucoup faté bozala jour wana toko balancer et puis on verra et puis jusque là nan ba image ya concert et auto beta na société l'hôtel est limité quelque part quelques images quand des autres quelques ba image peut réseau circuler et ça image te et outil pena na table mixer. OK pardon et ça ba son te outil na table mixer et ça ba image na ba son filmé par téléphone mais ce que kata ba image filmé par téléphone pour comprendre que il y en a son robot hein maintenant siko image yango pe na son ekobima on verra biso toza ba leki il y a ba grand frère o déjà ba sala ki ma minene tozo sala o bango ba sala et puis tozo ba kisana o biso toza na donc comme il y a ba biloko mibale ceux qui na sali o ba sala ki na ba kisana nga déjà ils ont déjà plus sur plus donc je peux dire ba boza na bino calme mais bo s'inquiéter vous a calme on fera mieux. Voilà, merci beaucoup Kirikou Santé. Parlons, il y a les 31 décembre toujours, il y a des actualités où ils ont dominé les réseaux sociaux au BCBG. Vous avez focus toujours dans les 31 décembre. Par rapport à billet, concert mais on nous signale déjà 80 billets kakande et tikali. Il y a un petit message peut-être dans les fans au bazamo qui dit ou bon penser peut-être qu'il y a beaucoup de concert en côté parce que tout le monde va fan ou qui nous reçoit ba billet ba tambousi ba vidéo ou ba vérifier kuna pour nous signaler qu'il va quelqu'un à 80 billets dans niveau final pour salle et ça la guichet fermé. Bon je peux dire ceci bandeko nabiso il y a partout et puis je signale il y a des kinois au bazar ba prêtre au matana bango Paris. OK. Par-ci par-là. En tout cas, on a reçu Pilaté ou bien El Salvatore ou bien BCBG Mobimba et reçu Pilaté qui a sali déplacement ou soit na batuboza déjà sur place na Paris qui a au tiki domicile na yo ou bien au tiki misala au tiki ba occupation au yeboye au quotidien. Donc il y a événement un siècle donc on t'a aux côté ba billet tikali vraiment mukendenge Alex nganda uti koloba ba billet on peut dire qu'ils ont déjà reçu là. Donc 80 billets, 80 personnes, c'est moins. Peut-être qu'à 10 semaines aussi là. Semaine peut-être. Dans 2 jours, un petit peu quand les lots de tous ça a déjà fini. Alors, il y a besoin comme on a El Salvatore, on a besoin comme on a BCBG, qui m'embango vraiment mbango ya mbango, qui ne vous habillé na yo, yakana mwana, yakana mama, yakana baleki, yakana bandeko. Boya tokota 2025 en tout cas na Esengo. Toki mambango vraiment tant
etikali penza mukie etikali mukie babillet eza presque penza fini yo ozalaki na posa peut-être temps ebandaki kopermettre te oyelisaka déjà mpo babillet ekomi presque déjà na suka donc voilà Kirikou Santé bato ebele bafanatique ebele ya BCBG bamozala po musique bafanatique na yo na bavideo ebele na baémission ebele bazokommente Kirikou tona besoin ya son ya sika nayebi te est-ce que boza na projet moko bozoprépare déjà oboki obimisela bafanatique nayebi te meki un peu expliquer biso parce que bato ebele baodéclare bana besoin ya son na yo bayoka yo vraiment donc non bayoki yo te bana besoin bayoka yo vraiment si. En tout cas bafanatique ya la bonne musique bato balingaka El Salvatore bato balingaka Kirikou Santé bato balingaka BCBG baplainte to basusi na bino ezokomela biso. Je peux dire boza na bino calme déjà bato o balandaka biso balandaka ba concert ya Papa Chéri balanda ba concert ya BCBG boyoka to interprétaka mais to bakisaka ba biloko sika pe. Donc soki oza attentive okoyoka ba biloko sika mais o penza ezala officiellement boza na bino calme ezana logo moko eza na cuisine o balandaka bazoyoka tchana se Kinshasa ya biso Paris boluki makambo Kinshasa ya biso. Ok. Donc déjà Paris ekoyoka eloko wana eza na ba prendre Kirikou eza na ba prendre ya ba défenseur nyonso ya BCBG boyoka biloko ya sika o boza nango besoin déjà na Paris ata déjà ezobeta na atmosphère ezobeta presque na ba concert na biso nyonso ezobeta mais ezala question que ezala attentif boyoka eloko ya Kirikou ya sika oyo ezala nanu te boyoka donc ba biloko eza nango eza lokola nde tolobaka mbongo eza mais ba occasion ya kolia yango nde ezozanga. Oh, je peux les expressions. Les expressions. Moi, moi, mais bon, occasion de donc, ok. Ba plan eza, ba biloko nde nano, non ba servir te pour ocha sauce na yo. Ok. Mais toujours déjà plan moko, o eza chana se, ba prendre Kirikou Santé na katizali, ba prendre à Bed Santé. Les ali, ba prendre à Tolbert Solo, Blaise et ça, Bécharge, les ali. Ba prendre ya venanga ziga lelo ezali ba prendre Talobas ya Zulumbonda ya Jobas ezali donc boza na bino calme biso mbangu pema tokendaka molo na ndenge El Salvatore azolinga. Kirikou Santé wana BCBG donc surtout bito compter une année déjà tokomi leka déjà une année surtout bito compter tout une année na bongama molema na bongama po ko panza zamba te te na bongama po sera bien fona solo la no bien babi Kirikou Santé ade que ce solo na mbala moko oye na kisi ya makasi Papa Shirazo lingo mingi ozozanga te na ba voyage boyaki ebele na yo tikala pour ne pas tout temps kombo beda ça te boyaki ebele ba clavieriste yo ba garda yo wana kisa makasi jour osalaka test kisi na yo wana yango memi yo ti okoma na niveau kende poto me ba poto soki ozonga te na ebite soki olobani. Merci pour la question. Il est tellement kitoko. En tout cas, voilà répondre aux questions permettre ngana na pesa mbote. Zala malaise. Na grand frère ngana benga ke boss. Le boss Jansim Voula, partenaire officiel à Kirikou Santé depuis Panama. Ok. Jansim Voula bambote ne. Jansim Voula na présenté Alex Kirikou Azoya bobo yamba Kirikou kuna bana. En tout cas, pour répondre à la question na yo ya liboso. Biso Nzambe, je pense na émission to sala liboso déjà na expliquer moni Nzambe soki a déjà comment nzela na yo oza obligé te ya ko yo moko effacer yango na banzela banganga na banzela biluka luka. En tout cas nga je te rassure na luka eloko te ça même pas na montre ni chaînette ni bague ni oh na sala ki soki bongo singa na luketo ezate na longola pour na respect ba na longola ezate. En tout cas biso soki Nzambe te
n'y a pas match. Ok. Donc, je peux dire, déjà, Nzambe ya Komaka, na kozala musicien, na koleka et pas El Salvatore, na kozala musicien BCBG, na kozala musicien Papa Chéri. En tout cas, moi, je n'ai rien fait à part Moussala, na étoile na Nzanango. Étoile, et utake pa Nzambe, Nzambe nde muta destinaka yo kozala boye, na plan Nzambe. Donc, ceux qui ont kende, nenge zo kende, en tout cas, na bino, bazo poser ma question, nanga, na Alex, faut te payer Nzambe ka merci. Ok. Pour Nzambe aza au-delà ya kisi, aza penza likolo ya kisi. Au contraire, si on a simbi kisi, na kiti lisusu. Donc, faut nous avoir Nzambe pour que na mataka. En tout cas, pour nous voir la deuxième question, les efforts est possible batbalo babongo, c'est normal. C'est normal. Mais mouta éviter ou écouer après les 31. Mais moi, je vous rassure, boya ebele dati o torozongela, borozoyango boya ebele na aéroport. Siko botala soki nga na kozala te soki naza te natikela bino adresse à parler na nga na adresse à lutonga mama ya biso bokende bokebuka. Oh, mais moi je vous rassure biso batabodo yo ne ba batia bina jamais bora couper ne ba bola matia ba bora couper ce que tu parler na nga bakebuka na biso soki na été bobuka bakebuka. Moi je vous rassure biso biso je peux na bolo bateke poteza mabe te poteza bien Congo pe et ça bien biso to yeko ça la carrière. En tout cas la carrière nanga j'ai rien fait du tout. Ok. Carnet d'adresse musicale les penza vierge na komaki ça la liboso na septembre les 14 bien les 15 septembre le 15 septembre na Sofitel l'hôtel. Donc j'ai rien fait. Donc na ko sala le côté on a sali mbala moko pa na kimi na poto. C'est comme si na yebelo na luka te. Nga na équipe mbe na Papa Chéri pour na sala carrière, pour na sala vie na nga musicalement et puis na réussir na vie. Donc c'est un peu ça na koki ko kata ngote na ki mbala moko na poto. Na boina lobe ebele pour na poto eza bien. Ezana makambo nango pe bien mais awa pe eza bien. Je peux dire ça question ya ko s'organiser ndenge te s'organiser. Tozalaki makolo lelo nzamba tsungi moi 4 pinets koti donc eza organisation kaka okozala no pe na poto na lobelo ko kana émission Alex okozala no pe na poto mais osa rien mais osa pe na kini ozosorganiser osala pe makambo ndenge biso tosala na sima Papa Chéri toyebani na ba boss j'en suis vula na sima Papa Chéri. Voilà, merci beaucoup Kirikou qui est vraiment rechuté pour comprendre mouli le côté. Donc ils ont moula, ils ont vraiment moula bandego na ngana bité moula oyo sur kangi biso a to su kandeni. Alors Kirikou pour te retirer message nous couper ça na ba fanatique. Il y a BCBG parce que tu chuté par rapport à temps lumière. Message nous couper ça ba fanatique à BCBG au bazar partout dans le monde précisément au bazar na niveau ya Europe, la France, ou le 31 décembre. Message, peut-être que présent la date parce qu'on peut déranger biso. On a le droit que ce soit la Baxelio, date au Bourgogne, qui cherche ça fait beaucoup à Paris. Donc, soyez précisés à l'OPC biso. Dernier message par rapport à l'émission Lelo, ma dédicace, nous aura contact notre cabane. En tout cas, merci à Alex Mando. Il a eu vraiment plaisir à plateau. Merci beaucoup. Message dans la mélomane à la bonne musique, tout balimara El Salvatore de la patrie. Ma parisienne boya ebele boya penza ebele to bengisi bino Papa Chéri bengisi bino boya ko yoka la bonne musique bo somba ba billet na bino boya jour wana bokozwa bilengi oyo boyoka kala bokozwa yango. En tout cas moi je vous rassure Papa Chéri vous rassure que bokozala décider. En tout cas pour na kokima mbangu na bah dédicace nangai déjà je profite de repérer sa numéro bah soutien na bino et pour ça la vraiment utile numéro nangai za plus 243 82 92 20 807 ya kimi mbangu pour na repérer sa ba mbote par rapport à de la part na pesi mbote na boss j'en suis vula partenaire officiel à Kirikou Santé na pesi mbote na Inet Skola la Gauloise na pesi mbote na Papi Chesco l'ambassade de la SAP. La Pessimbote Mena Vambo. Pardon, Mena Vambunu.
Mena Vambono depuis Paris, na pesi mbote na Tati Vita, na pesi mbote na Toto Tobi. Ouais, na pesi mbote na Josa Atamba mon vieux boss, na pesi mbote na DG Mavinga partenaire. Ya Kirikou Santé na pesi mbote na véritable aigle de Kawele, Igonzanga Mobutu. Na pesi mbote na le boss Ridi Lumbe le Tsunami. Na pesi mbote na mon vieux Bongo Kola depuis États-Unis, Miayo. États-Unis na pesi mbote mon vieux, na pesi mbote na Romain Katako. Les vrais à Salvatore, na pesi mbote na les jeunes Bakonga, les vrais du monde entier. Na pesi mbote na Tina Osako et puis na pesi mbote na Bob Molema. Na pesi mbote na Alex Ngando mona ba maman. Vraiment, merci beaucoup Kirikou. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Bisso. Merci à Batoutou. Au Botali Bisso, vrai frère Papa Chéri, qui a rendez-vous ça le 31 décembre dans le théâtre de gymnase Maribel. Donc rendez-vous les prises le 31 décembre. Bosso va billet parce que comme déjà dans Souka. Merci à président Jacques Nevry, Bob Molé, mon assistance. Merci à MG Mogrosso. MG Mogrosso, le consommant congolais. MG Mogrosso, marque Nabiso congolais. Ma t-shirt, ma divertissement. Donc, beaucoup de numéros, beaucoup de contacts na MG. Mon grosso modo, vraiment, il y a bien ma casse. Nathalie Ramazan, moi, c'est une meilleure double la millionnaire, maman, la Maëla Onya. JBL Kadi, malheureux des salles, ça arrive à côté, j'ai fait en Californie. Chole Gino. Donc, à bientôt, tous, déjà la carte à King. Donc, il y a une émission. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.